Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir et bonjour Naba abonné Nabiso, bonjour Naba Toutou. Batala Kadorka c'est Bolo Coco, on dirait que du Bolo Coco officiel, balandarangai, balingaranga, ngapena linga bino tout le monde est trop. Abonnez-vous massivement et partagez notre vidéo. Un grand merci encore une fois de plus à Mazozona 1, merci à l'impératrice Sila Bissalo. Merci vraiment Sam coucou, le nécessaire, motema batu ya maman aimé coucou, merci na batutu balingara gauloise, merci à Willy les Gabonais, merci à toi, merci na batutu au bazar au s'abonner, bazar au liker, bazar au partager, bazar au commenter. En tout cas, je vous dis merci parce que grâce na bino pe chaîne ezar au mata, grâce na bino toujours au kendeli bosso moi ba vie à moi mkia ezar au côté. En tout cas, bande retour pour la vidéo nangai, merci na bino puis ko lembate ko partager. Nous on a film na biso na marché na SB officiel, tous on a mon oncle na les abakou de SB, tous a bongo na maman ya ndok. En tout cas ba belle histoire, je vous dis, allez consommer, allez partager, allez liker, commenter. En tout cas bima na distraction abakou ko bima na distraction cause la distraire te batu ba embryer te. En tout cas, Batouba Ambriote, Abakouk Bimana, distraction, et au sala yo bongo bien pour Rolanda film, et nayo qui to, quoi si toi, pour Rolanda film, et nayo bien. Et merci vraiment, Nabatoutou Bazar Robin Abisso, merci Nabatoutou Bazar Koloba. En tout cas, hier, j'ai reçu des appels à partir à 1h, et ma maman est à Belgique, ma benginga, dodo, le connu, et c'est passé, na soirée li puta, tu es qui SB à Koya, tu es là qui l'impératrice Nabiso, mais tu moni présence, il y a président Yoshua. Bandoroba Bolingo, Koya Potope, Ezarali Panangoubate, wana to bosanate. Oui, azana visa. Mais peut-être qu'il faut se m'habiller et peut-être qu'il y a un bébé. Si la zara na théâtre, parce que beaucoup de gens vont le barraquer. Si la zane ka wana théâtre, azara na théâtre ka ate. Ana maramboupe belé à faire la rendeur à théâtre. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps. Il y a ozanaka ta soirée wana. Mais peut-être à la prochaine, mais président Pazala qui wana Wazali Bongo, représentante Yababakouk, Nyonso Yamon, donc le président Yoshua, le président de tous les Abakouk, il était aussi là. Azala qui wana pour assister à un événement, Nabino, soirée qui te soirée, les putain, maman, en tout cas. Merci Penabatu Oboye qui wana, merci la Babakouk, Obote, Maki Ogangaki, Bisoye, Babakouk, solo. En tout cas, c'est bien. Merci, Nabino, bon, continuer, Kolinassi, Nabino, bon, continuer, pour aimer Star, Nabino, bon. En tout cas, bon dimanche, Nabatoutou, hein. Et là, on peut salinga na sa vidéo, parce que Nabat qui n'ont sa vidéo. D'abord, merci, Nabatoutou a souhaité qu'il y ait hier, qui anniversaire, Nanga, merci vraiment, dans les abakouk du monde, vous souhaitez qu'il y ait appel, Nabino, ma vidéo, et merci. En tout cas, toujours portez bilo toujours na cœur, boza vraiment, naibité ba ange, car nemam si moura lubara, qu'on pensait, nanga, qu'on souhaitait, vraiment, zamba pambo la bino ya trop. Bandeko yo boza na montre boza Rolanda Dorcas Bolo Coco gauloise certifié. Cher ami, tolali tolamuki tomoni na ba TikTok, na ba page TikTok baza publier Michou, soi-disant Michou lesbienne, mutabeng saraye na poto tantine moko. D'ailleurs maman Bijou, moi je l'aime beaucoup, hein, tantine, comment on dit Hop Matondo, voilà la grande dame. Hop Matondo, bobimisi ba photo boandi ko circuler ba photo et bandi ko kende Michou koutne womona boy ti a voyagé à grand lesbienne Michou boy. Bandeko. Je me suis dit non, on a repassé le cambo boité. Vraiment le cambo le cambo boité, je dois parler. Comment nous sommes congolais? Nous avons rassuré tout moni moutou. A komi ko évoluer, a komi ko zoa. To comme penser marambo belé. Tantôt azando kasimbikisi, tantôt azal lesbienne, tantôt. Moi je connais à l'époque Moutoumora benganga na solarna la donate, mais Moutoumora ne m'tachela la donate. Moutoumora benganga appuie là-bas à rouge. Voilà. Abenganga, à l'époque, la donne, hein, abagno régner sika. Odo de la donne, wana kutu grand lesbienne, abimarana fimorobo na poto. Na tout la tantine, wana. Comment bino so muta komi na mbongo ka komi lesbienne? Donc, na mokio ne toza na mibalo, babongisa basi, su bazarate, ba existe arate.
Donc, si on n'a pas fou qui est dans le néant et qui a bimi directement comme les lesbiennes. Na tout na bitantine comment on a la donne à boy. Ah non, film ko ya soif à ma bé. Na ndimite que la donne à comme les lesbiennes. Toujours la donne na ba nanyo et qui zongi. Bazo ya ba mibali. Et puis quand la donne on comme sous les lesbiennes. En tout cas na ka moi qui hein. Na benga mutu moko babi la donne mutu na singa bina ah dodo. Ba to na pote za ba jalousie ba ko la ba ba jalousie. Penye le monde inokata. Abido doté bango ba mutsa bango yango wana. Et okoma lele pa Michou. Michou ya zara na Dededon TV, Michou zara lesbiennité na Dededon TV. Na rappelle abino. Azara lesbiennité pour ayeba na raté azara na iloroté. À l'époque azara non lesbiennité. Tout cela. Elle a donc fait pas d'inamboua, n'a Dededon TV. Michel Zara Tchelité, Azara lesbiennité, ayeba pas rejouer té. Milo Azara Nangote. Pourquoi? Parce que ayeba na raté, vu que kuna pour la film na bango était la maraté. Moi qui le meilleur maramouante, moi qui l'accusera été Ndumba, et l'accusera été aux lesbiennes, et l'accusera été cause la fille à roter que na brazane ba finga qui est, et l'accusera été qu'on va rejouer. Mais le jour où Michou s'est décidé, il y a un FB, c'est là que Michou a comme chaîne, Bandawana Michou a comme lesbienne, Bandawana Michou a comme fille à roter que na brazane zoto. Michou a réussi à jouer. Depuis, il y a un carte FB. Na tout na siko question. Et cette jalousie n'est motivée, bien nous sommes motivés par jalousie. Tout, moi on a besoin juste de déstabiliser moi na bateau. Ou, et ça na bateau, oh, baza contre la dame. Oh, bobimi fie mobile à Michou. Tout, et ça nini. Parce que jusque là on va comprendre, c'est quoi le problème? Non, na mokilo na théâtre so mutabonga ozanga biloko ana misaka traité na tani. Lesbienne fille à qui Ndumba fille à boy fille. Ozanga ngote do so abongi. So ozanga na eloko te kaka bino bato bo zuye bo tanie bo étaler bonga bo fille ka fille lokolo kilo. Bonga bo fille ka fille azwaka te. Bon, on va comme nyonso si le kolo kilo si azwakate si boye bon on va oh esengeli nyonso ya kolo bon abo finga yi to ba fi musu to finga bango na to finga on va na vandi pele na finga fi le kolo kilo to finga bango parce que bazwate yango to bela bango ba fi le kolo kilo so bazwaki to bela ba fi le kolo kilo te. Parce que Michel le rôle à Zozoa. Donc, il est fier le colokiloté. Il y a un photo de Lukela et Bambeba. Moi, Michel a plusieurs contrats. Michel a un contrat. Bella, salon de coiffure, oh, elle a comme ambassadrice. Michel a un contrat dans la boutique d'habillement. Tout le monde a TikTok qui a fait la publicité qui est qui est zongi. Michou a fait un contrat, même si il y a un régime, pour mouton dominer, il a la publicité dans côté. Mais Michou a fait un contrat. Oui, mais ça a un déroba bolingo. Tout solo, là, quel est un j'aime à Bakou? Peut-être la FB a 300. Exemple. Quand on a 300. Peut-être 10 contrats. 10 contrats, on a 300. On a un bon. C'est ça que c'est organisé à vivre qui toko. Toko, mais c'est parmi les bourgeois. Tu vas faire Michou en tout cas sur la mongo.
soki nayebi koseorganize te tobanda omoneka ya pamba mais omona mwana yango mpe misho azalaka mayele ayebi koseorganize veut dire que bambongo na ye ya bacontrat na ye nde ezosala ye siko finalement mwana yango mpe misho aza nani ka bino moko o misho akende koteka nzoto na braza fi ya koteka nzoto fi baokende na braza kotekaka ye wana bomoni ke komi te bozwi mwana mwasi ya bato oyo baza na ye a contrat s'il vous plaît na minute oyo tontine wana aza na boutique d'habillement na ye misho fait partie ya bato oyo bazosalela ye publicité ya boutique d'habillement na ye ale bozwi ye bomamiki ye ke akomi lesibien na tantine wana mpo na kobebisela ye place na ye oyo azozwa to mpo na kobongisela ye koma bino batutu bazala entouré na sila boboyinaka bango mututu azalaka na sila bozalaka prêt ou prête ya kobebisela ye réputation bozalaka na facilité ya kosalir bato oyo bazalaka pembeni ya sila mishu asali ndeti nini ayane mpe no na televizio asingane mutu te qui a les gros ventres azosala publicité ya bisika kuna oyo bazofutaka ye mbongo azofinga mutu te lokola ofinga ne mutu te aokipe ne mutu te bona besoin ke avanda na televizio aye abano répondre bino mpo boya kaka bino bata liboso bokofinga ye impoli kaka bino bata liboso bokoluka kodénigre ye mais aboyi na ye botika mwana bato aboyi na ye apréféré ya kozala silence atalaka mokili aboyi te bamidi ya 14h alingi na ye te mama bato ya mokolo oyo botie soi-disant akilezibel mobali ya mishu azopesa mishu mbo donc veut dire que ti voyage ya mishu avoyageur akenda poto echoka bato ebele ti mishu akenda États-Unis bato ebele bazalaka choke donc ti mwana bato akenda badubai na ye eya na groupe ya bato bazalaka choke nango bakokaka kosupporte yango te et à la fin bose décide ya koya ya kosalir réputation na ye ya kosalir na réputation ya dame ya bato oyo aza innocente asalaka même pas théâtre ayebi couleur ya maboke te azalaka na milieu même pas ya bamusicien parce que dame wana préféré kozwa mishu batravaillaka na ye mbala moko boye komamika likambo ya monene boye estce boyebi combien oyo boluki bozolinga bobebisela mwana bato mosala na ye combien de minutes exaucé vous savez combien oyo bolinga bobebisela mwana bato mosala na ye c'est quoi le problème avec vous cher ami boyini fila ti bokiti na bana fila si moko dernièrement asala émission abenga Normi Loko lesbienne et que c'est la pause donc boyete oh asala émission Normi Normi Loko azalaki na libala ti yango azalaka na poto na otanga kombona ete ndeti ngambe nayebi teke Normi Loko azalaka na libala mais boyebi dala Normi Loko azalaka na libala taki ndoki oh Normi Loko azalaka na libala libala ekufa likwaki lesbienne na préférence ya kinesi comment ça comment bozoyeba bavie ya bana na biso koleka biso moko bato ozalaka na bango tout ça pourquoi parce que balekaka na kati ya fb boza tellement na problème na bango bosepelaka te na makambo asalaka bolinga lokola bolingaka sila te enyo bozalaka nango envers sila ekiti ti mpa bana bato bokomi koya kosali baréputation na bango bana wana bana bafamille bana mibali likolo nango baza na babelle famille na bango dernièrement na solo na mishu aloba nanga alobi dodo ata na bali lelo nga na ozalaka na kati ya fb c'est-à-dire que peut-être que elle se prépare pour abala boyebi te maman boye boali kosali réputation ya mwana bato lesbienne boyaka mbala moko na conclusion parce que a changé mutuka
ndako na ye eza bien, alataka bien, azo changer plante kabelo après 3 jours 4 jours a changé. Choc. Donc eza choc comme ça chez bino choc bon moment choqué. Bobité, il faut tout être salir rien. Quand est-ce que vous voulez combattre dans sila quand est-ce que vous voulez combattre sila vous voulez combattre sila vous mukoni vous voulez combattre sila vous. Donc si la nena aussi le temps qu'il y a dans le théâtre à vivre comme un problème batu bando yaka ko finga ye batu bando yaka ko loba batu bando yaka ko loba ko finga ye pour aller à théâtre non non bandeko pas jusqu'à ce niveau. Moutaro bon korabo kipe bon moi dire matanga e ka bino mo boza palpite oh matango yo e kende ke sala ki e matango yo e bino mo ka boza vertige matanga muta tungisi bino na matanga ngo azati muta manke bino pe azati na matanga ngo muta figi bino mo ka boza vertige na matanga bon comme ici matanga propriété privée na bino est-ce que si laisse bino to ya matanga ngo. Est-ce que si elle est obligée à matin à Richard? Est-ce qu'elle est obligée? Parce que c'est déjà mon si on a Bakou Kassila. Pour si la peine qui pompe pas pour mais la pompe roya naïe. Mais la mille esprit biso Bakou to lingi na biso te même tu vas non. Au la contribution. C'est même maman livre ma comédien on a le bique yenda zui ba charge union c'est problème exact on a. Bah comme dit la contribution t'es là bien on le dit pas et au moko chimie on besoin rien vertige on besoin rien comment si les personnes bino vertige bana batora ba comment jouer na carte FB bon comme ici ba binemi na bino bon ye bon luki ba simba chaîne na ye bon luki ba luka ba problème na mam efimité donc besoin ka pour na osali en tout cas ya kanga mato ya michou kanga bato ekokipe bato te moye mpenza bayuma lebala bayuma na fula bino te mama yanga apesa bino gaz ta fula bino te nga mpe na fula nanga bino te nga na nga biloko ezala biloko ya soni miniti exaucé biloko ya soni bozo combattre mwana bato bozo lukido mwana binde boza bovandi kana bezeka ke mwana wana ye face te. En tout cas Abakouk, consommons notre film, consommez les Abakouk de SB officiel. Maman Ndoki, très belle histoire en tout cas. Ouh, qu'on appelle la Maman Bokilo le roi Sila Likamboué. Maman Bokilo problématique. Hey! En tout cas, consommons mon oncle, en tout cas, film qui te très belle histoire. Était Bino Bassa Mabala, vous avez la facilité, il y a comme manquer. Maman Bokilo, respect. Le roi Bobala Lingarayo, tu as la facilité à manquer maman na respect parce qu'elle est parce que Bobala Lingarayo, tout le monde manquait pour respect, maman n'a respecté. Donc, ce moment, tu auras point fait béni Kalingara, hey, maman Bokilo comme le pam. Ou comme manquer respect comme il faut, ce n'est pas bien. Ma fille, la biso était à Moutunions. Oye, les balles n'arrivent pas avec tout le monde. Maman, mon eli au passé. Nicolas, moi, si le bokani, maman Ndoki. Au besoin que maman n'a teka nyo sopo na yo. Ozala oyo oza. Yango moi de la femme oyo. Moi, si nyo s'honorer maman na yo. Mande, comme qu'on a la botaka, na comprenant que bablagara na mamati.
neti nga abota ba difficulté makasi na comprenant que basakana na mama te